Bon, tellement nazo kende pe na ba réunion ngote, nazo kaka na ba mato inanga que kuna boye. Ah. Ngana olobelo te no baka à Dieu soit la gloire. Parce que esenga gi pulula kufa boye poto mona ba comportement ya batu mususu. Comprendre hein? Ngana opesa nzambe faute te na liwa master na ngai. Hein? Parce que dans toutes circonstances, tokumisaka kombo na ye. Donc, ndenge master kei na yebisika nzambe merci. Mais atiki biso na pasi na motema na pota moko ya makasi. Oh le tozo mona ba aventure le bena ba réunion wana. Mais boye bango kaka tout homme est mortel. Aimons-nous réellement vivants. Tozo lingana na ndenge kombo na loba mité. Pour nous le était vivant. Dès son vivant. Balinga ye. Toto linga ye. Vous comprenez? Tant que c'est loco, tu combien logo, tu peux un slogan, tu combo aimons-nous réellement vivants. Pour nous, le dé sont vivants. Est-ce que tu linga kaye na tchebisoni on a beau le beau. Tu linga kaye. Tu linga kaye te. D'abord un osenga bana poto, la diaspora bao bazwaki lo lengi na biso tozela kinga kate pa mamo livre. Ato basala abino. Bon, merci na bateau basala. Ça. Patron nous c'est yo. Patron. Patron nous comédien tout. Patron nani ga ah. Wala kimi tu na mbongo ça. Ah, président ça. Aza patron nous comédien. Patron na biso. Ah. Président ça aza patron comédien. Oh, ngaza patron ngate pardon. Ngaza. Oh, ah patron ngate afuta ngo. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. CGTV. Bonjour chers internautes, merveille à vous tous qui nous suivez partout dans le monde à travers cette belle émission au Wapi. ZBD Makaya Koutaga, on a toujours Nabino au Wapi. Là je profite pour dire, donc on a souhaité quand même, joyeux anniversaire à toi Ginette Kitambala. Ginette Kitambala, big anniversaire, joyeux anniversaire maman. Profitez, et à l'année à bonheur pour nous, année à réussite. Salut Lux Pereira, salut Glody Kitambala, Ornella Kitambala, Solange traiteur, le service traiteur, et encore, Nakatia français, c'est Solange traiteur, Tobinga traiteur, Wapi. Salut maître Emmanuel Yobo, l'avocat compétent, l'homme qui a défendu même les apôtres de Jésus-Christ après sa mort. Là, tu es Lomboto. Bonjour. Bonjour ZBD, meilleurs vœux. Merci pareillement. Merci Ndewonangai. Et ça t'embote na bateau tu vas retourner na mincho. Ben certes na bino nyonso. Ah tozana molo kite. Bambote na bino maître Emmanuel Yobo, mbote sikoza. Na big dédicace na yo vie na mono kala. Na biyende na monio lelo mutuka nange ezanga nango carburante. Magetu na nango te mais poche. Po donc tozana espace ambassade na Oshwe. THP autrement dit bateau ba pesa gouya ba immeuble na Oshwe. La vie na biso. Donc aux ambassades de Molokai quoi. Ba dédicace ici Kaboza. Yves Mosengo Masarangai, Merle Kanza na Istanbul, venanga fondé KBA. Na pesa bino ba dédicace à boité lelo. Mais na micro ya ZBD. Na mono kala. Ya kalo wabi. Pour la sangi biso sous lelo. Ah. Tolo bani. Tu que le mboto to kota directement l'actualité. Pour Loulou, à Tigaibiso, na 3h et le 23 décembre. Les lois sont en Malili, Kore Kobima samedi. Tu que le mboto, vous organisez ma campagne de Nini. Avant de continuer à déter ma campagne. Ouais, bon, merci pour la parole. Pour l'organisation, on a pensé côté papa Massoum Baza, na ozalate. Et puis ceux qui te comme na kitambo na zala mingité par rapport, il y a même des arts de salamara wana. Na trouvé bon ya kolela pululu na kwenanga
na palais chenga ti jour oyo tokobimisa corps ndenge papa masusu bapesi biso programme ya c'est le 11 samedi na tovaki bona lela ye pa na nga na palais olela ye pa na palais Tchoké Lomboto badésert kosalama olobi na côté ya papa masumu ozozalaka te na côté mpe bato ya kitambo ozozalaka te suite ya badésert mais Tchoké ozomona te ke erreur ezeka epa na bino mo baartiste comédien bocréer vraiment un trouble makasi on dirait makila pululu ezali makasi on dirait oyebi liwa ya pululu tolobango vraiment non il faut rectifier pour makila pululu mutali aza te on comprend mais na famille soki matanga azobota batrouble ya boye tolobani eza kaka nde bato misusu bazalaka mito esala te mito edoka ozo comprend parce que nga so namoni ndeko na nga akufi même si naza soki ndenge nini fo natia na se tolunga tobongisa tozala te ke nga naza pour nani nga nasolaka na ye nga nasolaka na ye te moto asa kufi ozo comprend ntango moto asa kufi tosala nini tosangana même si tosolaka te tosangana tokunda ndeko na biso calmement ozo comprend mais ntango namoni ye kona balobaki kote basalaki papa ezali di orgueil ezosala baartiste comédien boye kuna komona kiboye kote mpe azobona kiboye oui eza orgueil eza mpenza orgueil nga na bible lobi l'orgueil précède la chute comprends bon nakosala orgueil mpo na nini nakozala orgueilleux mpo na nini tandis que na mortel ozo comprend na mortel Chiko Pululu était avec nous tozali na ne boyende tovani na yo mais Chiko Pululu maintenant il n'est plus hein boyebisanga so tango nasala orgueil lobi na obosala ngenga na mortel naza immortel te na mortel nakosala orgueil mpo ani eloko ezoboma biso yango wana tolinga kosola bien te po so moni nga na ye mosolo bala nga nalege na mbongo nalege na succès ya oloba nini devanga fo ya yokanga mpo ani moko ntango toya oyo opesi ide na yo oyo opesi ide na yo tosangisi tobongisi makambo. Apparemment, nous avons ex-président à Chiko Pululu, Fiston Saïsa, il est à combo parce que les gens ont regardé Internet. Pas tout autant les autres années, Mikolo, Toko, Sabangonante. On dirait Fiston Saïsa, il faut que ça comprenne, comme leader. Mais peut-être que nous allons constater. Bon, tellement nous avons qu'un peu de réunion en côté, nous avons qu'un mato inanga que kuna boye. Ah. Ngana olobelo te no baka à Dieu soit la gloire parce que esengaki pululu akufa boye poto mona ba comportement ya bato mususu comprendre hein nga opesa nzambe faute te na liwa master na ngai hein parce que abi dans toutes circonstances tokumisaka kombo na ye donc ndenge master kei na yebisika nzambe merci mais atiki biso na pasi na motema na pota moko ya makasi o lo tozomona ba aventure de bena ba réunion wana mais boye bango kaka tout homme est mortel. Ce que sur la claire. Tant on lobby au s'abstenir, cela veut dire aux alliés ni pour bateau la côté qui tambo bateau un monde réellement vivant, na bateau NTPC, aux alliés côté tous les deux camps là. Ni ne salio pour aux alliés ni pour d'abord tout bana pour un monde réellement vivant. Ni non une négativité na kati na bango. Un monde réellement vivant, tozo lingana na ndenge kombo ne le bamité. Pululu était vivant. Dès son vivant. Balingakaye toto lingakaye zo comprendre nga tant to c'est loko to combien logo to pesa un slogan to kombo mo boto wana aimons-nous réellement vivant Pululu dès son vivant est-ce que to lingakaye na tchebiso nyonso na boy ko lobaki bo to lingakaye te soki to bito sala makambo wana aimons-nous réellement vivant to lingana pe ndenge tozala bomo iboya solo pe Zebede zali moi fièvre azangi moi 1000 francs ya kokende kozwa tonga abenge maître Emmanuel Yobote ozo comprendre nga Zebede ko benga na tukende ko na ye lomboto na sali fièvre ya na oya avant maître Emmanuel Yoboya ngai d'abord na sai nini na sungi ndeko na ngati pourquoi soki yo sungi ya sungi ndeko na nga après lobi ko na sungaki yo oh toi tu as bloqué là. Tchoké Lomboto, tu es ta vérité, et ça réalité moi les gars qui peut-être sont là qui ont été pour le but jusqu'à présent ça qu'on s'abstenir. Et c'est là qui n'a trouble ma casse salamaki et pas Pululu. Ah bon? Ah là je t'informe, et ça vrai. Moi na ta vidéo que vous allez parce que ba bêtise me finga même ma casse hein. Biso to za ba éducateur ya masse. To bani na guerre na no bana guerre liboso.
ya ndeko na biso Soudiata na Gabriel bafingani ndenge na monana te na ba moi wana na yoka kiango ndenge na zoyoka na ba rumeur quoi parce que na Kinshasa tobenga ba radio trottoir eza moi belé mais ba radio mususu et le barapé vérité vous comprenez ba radio mususu le barapé vérité nga na yoka ba bige moi si Soudiata afinga ki ba comédien parce que bobo okende fête na ye il y a troisième année il y a mariage na bango qui invitation te. Moi j'étais avec Soudiata le jour du anniversaire et mariage na ye. Tokutana Soudiata na ville. À ma grande surprise na pourquoi na moni bat bati ba photo bazana fête ya mariage il y a 3 ans mariage à Soudiata. Na kamoki na oh mais na zaki na ya diète. Donc sozo ke invitation ngoko na opé. Oh bon il était pour ani. Ta ba personne invitation c'est ba honorer yo. Besoin période de deuil ata moko. Bon parce qu'il est fait pour. Ya kinga kati no silité fonction kinga ozo sega là il rigole. Donc Gabriel a dit clair. Alors bito sozo ke invitation a te minute na kati bito sozo ke invitation. Mais tu bois que parce que tu as une infraction qui est kati. Non ne silité ba na poto. Malaka soumamela. Vraiment au monde bon, là c'est peut-être à cause de la comédien. Deux fois, son azanga mon a parlé chez nga na ba stress. Mais son a kutani ben na linganga na biso koseka ya biso mingi. Moni koseka ça fait partie à cause de la bonne santé. Ils ont traitement mobimba. Ah, ya gabia mongo. Ya gabia mongo bon. Ya bi makambo kinga kati si te to ke maman sukuna. Donc maintenant son a une invitation. Nanga na zala. Et puis vous mettez un niveau que moi si au bala Soudiata oh quand on était beau fêter troisième année on a dit ça les mains na poto. Mais nana kamo ngapé hein. Zela non. Soki muto azala na poto bali ngai. Tonga na bali wana ye. Il faut nini? Kana ke poto? Il faut que poto. On a dit. Oh, de te faire bon qui ça bien té. Oh. Tout le monde équivoque wana. Muto ko uta poto ya mobile yo bala mwasi na Kinshasa. Mais c'est alobi bon, ngala bayina na poto na bayina ngayo to vana biso na Kinshasa. C'est que moi na oboya na djongo. Te ngala ngaki ngo balinga boto ki ne poto. Oh. Bon so moi ça yaki ba bala na mbana za Kinshasa. Il faut que zombe ba ki ne poto. Em so bolingo ba c'est que to zaka na Kinshasa. Naza ni pour Soudiata ni pour Yagabi. Je suis au milieu du village. Alors ça te dit quoi? Des sola Kingakati. Liwa Pololo. 2 jours après, si je m'avise, directeur Kingakati, Tchekio Binaï qui toque au Makassi. Oh, Nabinaï. Ah, il y a une vidéo Nabinaï. Nabinaï. D'abord, un ancien bana poto, la diaspora, bao bazwaki, l'olengé na biso toza na Kingakati pa mamo livre. Bato basala abino. Bon, merci na bato basala biso. D'abord, ancien bango pardon parce que et ça les bango passi. Comprendre. C'est lui qui s'excuse, qui s'accuse, disons. Non, c'est lui qui s'excuse, s'accuse. J'en disconviens pas. Ouais. Non, j'en disconviens pas. C'est ma bête Kingakati. Non, c'est ma bête. Yo quand on a solo au monde, on a fungomandé, la parenthèse. Parce que les solos ils ont bête trop. On a un téléphone na ngai, vous pouvez imaginer, muta bengi nga na tie mail libre na yoka. Moi na nga vandi. Ba finga. Ouais, moi na poto. Sanité. Moi na poto bengi nga. Abani ko larguer ngai na mafinga okozo idete. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est kagapo na kendaki Kingakati. Ah. Natal na yoki passe na motema na kipete. On comprend? Combien mes années? Et là on va tout tozonga to comprendre tes années. Mbela ya maman Olive Lembe Kabila, moi ça papa Raïs Che Guevara. Sina Rambo. Rambo te sika boza. Mes respects, maman nanga. Mbela et maman zagi avant. Même, tout le monde est le 24 décembre. Comprends? Bah, c'est une liste, on a kala. Maman benga même Chico Pululu. Hein? A benga dimanche, to sona Chico. Ah, mère a benga, faut mardi, il y a le 24, hein? Toko ta Kingakati. Toko nous ça échange de vœux. Hein? Chico a Koufi le 23. Échange de vœux, bino bono pesa maman livinin. Bino de bozoe ga oliet. Boto pesa ko seka na bisot. Ko seka wapi? Ko seka o ya. Ata cadeau be mo petit bo kitala mlongwe bele mata cadeau mtwa mi cadeau zati. Est-ce que na silisa continue la parenthèse.
ZBD, ah, Zambali Bissau. Quand on a bengi biso, le lundi à 3h du matin, mon frère Chico Pouloulou accueilli. Azon ici, Pemanae, Amnae, pas Kolonza Komba. Maman Moni, elle dit, ah, té, on a benga bateau, Chico a coufilé le mlobi baye paranga, et que ça là, bien té. Bazana Mawanan, tout le mardi, mercredi. Le 27, mais maman Olive a benga car comédien. Nous étions là avec des politiciens, nous étions là avec des journalistes. Vous comprenez? Mais on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. On ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. J'en dis qu'on ne vient pas. Ils ont brûlé. On pense que tu as un choc. Tout ça, un choc jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous avons un noir. Nous sommes un drap noir. C'est hypocrite. Hypocrite, aventurier. Allez, pour nous, nous sommes il y a Corbillard. Allez, à cause de la maman Olive. Tu comprends? Ça fait mal. Notre première dame honoraire, à qui j'ai dit bonjour, Madame Olive Lembe. Déjà, vous avez tant beau sur l'année pour na marambo Italie avancement Moussa Nabino. Bah créer même une industrie de cinéma pour Nabino vraiment. Parce que Bino sont comme à hôtel à Ngombe, Ngombe moi batumi nei $500. On dit pour ça maman n'a pas idée. Hein? ZBD. Oui marambo lobby. C'est comme si on avait une à Dubaï. Non le marambo mayonnaise témoin. Mayonnaise mutafungola marambo na awi sa maman na Dubaï. Maman a tuni biso. Bo sere tu vaka ndenge nini na musala na bino. Pesi maman ah. Musala na biso c'est kufa na ngwa. Preuve na biso tout comme producteur na ndenge na biso. Na zumbo on a na sali film na nga na tie sur YouTube. YouTube a foutinga. Preuve na biso pe bele bo to comme na ba chaîne na biso. Na oluka peteke na ke no tourner pas kingani na tourner kana chaîne na ngai na ko ba vue na nga na gagner quoi na nga on a laissé sa famille na nga. On se comprend. To yebisi maman tala boy mayonnaise a yebisa maman. Maman biso tolingi botongela biso ta moi site. Est-ce que tu vas faire un tournage na biso? Parce que tout d'abord so to tourner pas ya bateau. Muta obo na opesa biso ndako na ye. Tango ya kuta bino bo tourner. Oh banane, ba comédien. Dis, sortez, bo ba benga mino ba ko tout bien. Na habité so to benga makako. On se comprend. Tu as wana nyoso maman. Maman na biso ki biso. Tu as maman, au conseil biso le mo boyete ke yo moko ko produit. Poto sala film mo boye. Pilipili zoba na Dubaï. Tout ça pilipili zoba za production à maman. Maman bitela bando sala bino to solo laka. On se comprend. To solo laka yango. Mais to yebite maman azana no mutamayele. Soka ko sala ngo mais a ko sala ngo. On se comprend. Batu bao kanisa ke biso to ke kapa maman pembeni. Maman ah to te Dubaï mais manga les États-Unis ko. Oh. Te za bongo ti. Ba bina Dubaï on kutana pena ba jika musu ba cheka maman ba jika. Na ba jika musu to kutana ba Dubaï ba yemela kutu maman. Oh, ba yemela kutu. Kaba to wa finga bino. Bon, ngana za na problème na ba ndeko na ba. Sozo bangani. Na ba kana. Na ba kana. Ozazu code te. Code wa. Code o banga. Na zo kutu, na zo chaque jour. Dieu merci mboka ni kuta tsi na code. Na wa ibezwa. Yo amasanga ba jogo hein. Dieu merci mboka ni Shadrack Akolo. Fondé Kabia, coffre-fort à Suisse. C'est tu que le mot te comprenez, cher internaute. Salut à toi, chez la Kapinga. SK. Salut Nina Christelle Brown. Salut Naomi Moukania, Jessie Moukania, André qui est des États-Unis. Et à toute la famille Moukania, je vous dis bonjour. Je suis ZBD Makaya Owapi. Comment vous avez des suggestions? Comment na WhatsApp? Numéro de l'affiché, na écran Nabino. Comment vraiment ça là très bien. Tu es le moto. Et c'est quoi toujours. Balu basa ko se désabonner na ba chaîne Nabino et YouTube. Vous êtes hypocrite. Bah très très. Yo ezao kutu na mbio ezao na plateau nanga. Na rosenga baza bandeko na biso.
soki tosalaki bino mabe bolimbisa biso. On dirait que c'est un la poto mingi ba choses mo apparemment on a constaté en wana parce que vous tous beaucoup n'avez moi peur mon boy on vous insulte partout peur na bana pototé tous on a peur na bana pototé bana poto ba bisi biso ke bon so moment na sous musique on les beta mal sous na poto to bien oui to beta mal sous parce que to yebi ma mbeleka mais ba comme ba ko tiam sous na mambuya ba to théâtre ce que moni ezaka te ke to senga pardon. Pourquoi tu as lâché on dit bah moi non tout le monde se faire ne comprendre peut-être va comprendre bisoté bah monsieur balobi biso oui kokende kinga kati c'est bien bon mais bon que on a attitude nini on se comprend je ne sais pas parce que ngai pe nazala yiwana ngaku tu ko sola pa mana sola mama na ngai Olive Lembe to telemi to sola mama yo ke na mona na te to solo la ngapte mama na zalme to nazo mona te boy ngabite to za miko to stand by donc ko sola mama Olive ngona allez bazu vidéo na nga 50aire non la pululu bazu ndenge na sola na mama allez ezaou nabite kombo ezaou et par rapport yanine atekaka bokulu to likola biloko olia donc on a teki ndeko teki ma likola kingakati likola kingakati oh ezala ngo bongo te soki bomoni ke to tuki bino to sali bino mabe bolimbisa biso soki pe omoni ke chuke eloko bo sali mabe olia ko finga kana ba téléphone benganga to komelanga yaya ah osali be po nini ozo comprend yoko mona bandeko pe mususu bakomi ko sala ba réplique ba réponse ezo sa sko mabe bato kini batindi bato poto batindi ekomi guerre ozo comprend. Ok, eza bongote. Ce qui est déplorable est que Kofinga, ba comédien, ba mendiant. Ah, je n'accepte pas. Vous comprenez? Oui, ba l'équipe biso. Mais Kofinga biso, eza malamute. To ça bande na bino. Est-ce que patron a venu comédien bien? Non, patron. Ça. Patron nous ça bien. Patron. Patron a venu comédien tout. Patron nani ga ah. Wa l'équipe nous na mbongo ça. Ah, président Saïsaï. Patron nous comédien. Patron Abisso. Ah, président Saïsaï, patron comédien. Oh, ngaza patron ngate pardon. Oh, ah patron ngate afuta ngo. Otonga lo bango e barade. Oh, et ça quand ndinga za na bambongo na eza slogan na papa. Je lui dois du respect. Asa patron ngate. Je lui dois vraiment du respect. Mais il n'est pas mon patron parce qu'il a payé à la fin du mois. Patron ça moto a engagé à la fin du mois à Fouti Bango. Il a beaucoup de fortune. Mais respect. Mais il n'est pas mon patron. Vous comprenez? Donc tu es le moto activé. T'es activé, yum te zolo baté, yum te zolo bayong appelle à répondre. Oh. N'activité, yum te zolo bayong à répondre. Bah question ça y a réponse nangai. Eh bon. Na habité son na mabé. Si j'ai mal parlé, mon président Saïsaï. Mes excuses. Ouais, mes excuses c'est son patron. Ah, comment est-ce que yo n'est-ce que polémique. Ouais, yosko. Mine na bien côté. A même matin na gitambo. Yo le hôtel lo bakuna. Lulu, azamo na gitambo. Ah même matin na gitambo. Ndiri mo na njili belege na limete ngeni. Mundori to lele na fikinit. Mindo no mo la commune. Lembat. Bolele wapi? Oh, na fikinit. Mundori mo na nini? Omonia. Ndiri mo na njili. Mundori mo na njili to lele na fikin. Mindo to lele na martyr. Bon sigo pour le botier. Chico tozo lele na Vélodrome pourquoi? Ça est imposé à l'obi pour lele. Non. Tout la vérité, c'est à s'imposer na yango. Na benga na yango wa. Chico to lele na Vélodrome pour anini ZBD. Martyr jour to ngato misa corps. Match ça la martyr. On se comprend. To na fikin ba le subi bembete. Balobi kuna ba osala ba bon sa pour na Jeux olympiques et beta mawana. On se comprend. Toya na palais du peuple, je ne pense pas que Bagener au Senga. Vous comprenez? Bon, nous avons trouvé bon que moi na mai banaza na morgue. A Oumeli. Biso peut tout ça mam to ça peut être ngato tourner na mté to fandi. Naza na so ba film belé la tourner té. Na omi ka ko kamuta ya noir. Photo longo la pile. Yango to bité. Na famille. Na ANTP c'est solo là et non que le président Saïm t'a imposé. Non. Comprends? Les aïe idée à président Saïm liboso non?
Ceux qui va placer ça tête les gars qui tambo pas ça mon qui tambo. Il n'est pas de ndenge bato tout ba solo li bandimi qui tambo ils ont des présidents ça s'imposer. On a besoin de polémique entre biso bino. Bien dit Tchouké Lomboto. Mettre au défendre mettre avocat. Emmanuel Mambolo Betelega Yomroto. Ah chance. Tchouké Lomboto. Alors un message vraiment à paix Rosala très bien. Pour tous les landais qu'on a besoin samedi très bien. Message mon à paix na bande retour basa libanais mboka. Ouais, message à paix ça que d'abord bande qu'on a biso ngai nazoloba ngo par rapport na ngai Tchouké Lomboto ndeko na bino soki bo monto tukaki bino to sala ki bino oyo bo sepele na ngote bo limbisa to zana mutu mobimba zana nuna se photo kundae vraiment to za bandeko na bino biso to kotika na suko lobala bino le côté ya mabe o voice ninte bino pe côté na bino boye bape botika pe ko finga biso botika pe kolobela biso mabe toyoki balobi soko lingi muninga to lingi mutu parce que normalement on a soka to problème bato andi loba mais em sustanga na vanda boye nazomona muto asunga ngati à part bato ya ngai na zakana bango maintenant na monite mutu mo boye na yebia nete abenga kaka pesa nga identité na yo sala boye azate mais kaka bato ngo em so sunga ngate yozo lunga bandi ko finga. Alors, on va quelques salutations, ça va très bien. On va contribuer. Tout le monde a ah, on a un moment body. C'est dressé à biso comédien. L'émission tout notre micro, on a s'adressé à biso comédien. Tout comme ça fait et tout comme ça m'attend à te fête. To comme ça matanga te esika to ya relaxa ba fortune na biso. To comme ça matanga te esika ba rancune. O ngane to lo banaka te non 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 non. Yango ba finga na biso. Ya ba mona ye théâtre congolais to ba na ghetto te. To zaka na ghetto. To lingana ya solo. To tika hypocrisie. Soko moninga Tchouké Lomboto na salio mabe. Yaka vernga yebisa ngai kende konanga ah net na sala émission bo soki tuki baninga mususu te ah Lomboto na nandaki émission no ah oloba mabe ah mbalasima ndeko lobaka boye ah ngape na ko se ressaisir ah ya limbisa merci mais soko baninga olobi na ngate oke ko mona coin fini na bouton petit masoko je na mone oh ndeko fini pour lolo kasi on lo baté ya na vrai ba fina pour lolo na ba o ba fina pour lolo et toi le en vérité vous avez pire pour lolo au tire on met la tembo le gola pour lolo pour jour à ce qu'on met le tembo na pour lolo jour à ce que zalaka un certain mercredi un certain mercredi non un certain lundi le lundi de la semaine to zalaka na ya panza milangi na tournage to jouer ça a dit quoi ils ont dit qu'à tourner. Obi joue en haut, to tourner ma mayonnaise, ma micho. Obi quand ils ont tourné, bah na micho, bah la battu ça. Mais jour en haut, on a pour le tirer na simato, mais pas mayonnaise. Bah na balanda pour le loco la banzoi. On a tel subtil qu'on a dit. Yeah. Ojo bouger. A bien été. Ayo obi ganza, mais dernier, on a mon banone ba yambi bonde, on a lelo. Mais tu comment tourner na siko pululu na kata scène ya panza milangi ya panza penza milangi ngako na kata scène na kimi na suka ya minga Lomboto ki manga yo so simbi loko bambanga nao po so simbi ki cha bambi so simbi milangi ya bambi a panza penza milangi na suka to silisi wana to yo kota ndako mayonnaise to tala na biso TV bati ba nzembo ba comédie ba kufa a obeta lisolo bi ah liwe ya mabe liwe kabola ba to poani ah vraiment est-ce que la biso peut jouer sous la biso boy allo bango nous devons mutabande ko on est ko sentir bon to comprendre ngote ndé ba kisi wasimba point noir tam susu mais éviter ya simba qui cité ya simba qui cité yepenza zayi voilà c'est là nanga chez moi parce que il était mon frère à Bomber et Maramuté on se comprend biso ba comédie to tika hypocrisie to lingana ya solo na ko loba kana lokola melité ya kande mais te
Mwana kanda ya yemoko. C'est ça Mbote belé. Tchuké c'était Tchuké Lomboto. Ouais. Na bayo balinganga ba soutenir ngai. D'abord la reine Meda Mukuna. On va tenir contribution comme la famille. Te batu batinga contribution matanga te. Batu bazotinda contribution matanga ya Chiko, bazotinda na numéro moi sina yemoko. Ya Coco. Na bayo ba soutenir nga Meda Mukuna, la reine Meda Mukuna mon manager. Prompte guérison. Venanga fondé Kabea, coffre fort ya Suisse. A Kanga Suisse Joana. Venanga kumwa pape monter ma mère rêvée. Kumwa pape monter ma mère rêvée. Masananga Yves Mosengo. Masananga Merlin Kanza na Istanbul. Monter ma Fanny Mokango. Bambota Trosiko Zali. Grand frère propre Lévi Boto. Na Bella, na Belgique wana. Bambota trop. Namoni nouveau marié Sophie Matala, la fille de grâce, maman mère chef. Hein? Bambota Trosika Zali. Namona Douglas Clémence Douglas. Bambota. Namona moi la mosa za mbongo belé. Yo ba flatter ba comédien. Asta. Nabo rande on a collègue nanga. Metampinga. La comme la rebelle. Ah, il y avait un mot belé. Metampinga la star. Bambota Trosikoza. Suzy Bantu, la chinoise. Dieu merci Mbokani. Babia Zong Mikolo Makasi le Kolo. Eh, Joe, tu vas bien. Bah, coup de tête. Eh, bah, talon. Dieu merci Mbokani. Ngamon na Zong son léopard. Masananga Wai Bezwa. Bambota trop. Ve Guillaume Van. Bambota trop. Chadra Kakolo. Ngoyi. Et Momo. Oui, bien. Alors, Bambote Serge Skaboza. Yaya. Nangala belé au moboy. Ceux qui va se désabonner na ba chaîne na biso. Ezamabe. Pour nani Ezamabe. pour nani. Et abat. C'était Tchuké Lomboto. Je sais bien que cette émission a fait plaisir à celui qu'on appelle Lux Pereira, Glody Kitambala, Ornella Kitambala, Solange, traiteur, madame, service, madame, vraiment, ils allaient bien. Bien à tout soleil, ça allait bien, madame, Solange, traiteur, papa, épice, Isokola de la pareille, Aristote Kitambala, épice, Isokola. Oh, Aristote Kitambala. Ah. Jonathan a l'externalité positive. Hein? Petit frère propre. J'ai Nangaï Mukolo ambassade. Ya Molokai. Père THP. Père Nanga THP. Na Oshoana. Vemo solara bien. Abi Nanga petit. Bazwara nanu biso to pesa bango goût ya kotonga ba immeuble wana Osho. Donc Vemo solara bien. Mbote na maître Nangai Emmanuel Yobo. Na bi ke ve wana. Ve le 9 anniversaire à moi. Heureux anniversaire à toi, Ginette Kitambala. Joyeux anniversaire, hein, maman. Joyeux anniversaire, fête Kitoko, Ginette Kitambala. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quant à moi, je vous dis au prochain numéro. Ciao. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa. Michel Mayabou. CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. CGTV.